bozomona par-ci par-là, toza na mosala moko na kati ya service au papa na biso apesi biso na nzambe alobela biso atake mosakoli nzambe apesa nga journée moko babengi yango soirée de gloire, soirée prophétique. Eza dimanche moko ya le 29 la ronde tina bafiche bomoni ezali soirée moko eza rempli na puissance ya Saint-Esprit parce qu'on est en train de découvrir un peu makambo ezala na kati ya bafamille. Alors il faut que la délivrance etalisama mpo tozala sauve neti na bafiche bomoni par-ci par-là nazolanse mpe appel na yo moto kozwa occasion ya kolanda biso na ntongo na pokwa par-ci par-là koandrese motema na yo te ya komekana le Dieu de notre Père est vivant, il agit encore. Même oza mosika olingi atteindre biso sur na chaîne na biso wana okozwa numéro ya téléphone okobenga tokosunga yo. Nous voulons que non 2022 tout vivre le changement. Tu sais, il y a d'autres personnes qui sont en train d'acquiser mboka, mais famille au botaman des problèmes, pas mboka. Au botaman la famille, bato bakendari, bosote babala. Même ici à Tours, se retrouver aux États-Unis, tu auras toujours des problèmes. Il y aura pas d'argent. États-Unis qui produire le logo. Au botaman la famille, makam nazolo ba parfois, koko zalozolo ba oh non. Nazana ba verset. Alors voilà pourquoi pour télévision zangonga. Nakoki kopesa yo mukanda moko kokotanga Ézéchiel 16 41 44 à 45. Bazolo ba voici ce qu'ils disent de proverbes. Ils appliqueront ces proverbes. Tu es la fille de ta mère qui avait repoussé son mari. Ah bon, mais t'as solo ya mwana mwasi bazo expliquer. Makambo yo lingo sala mama masalango. Mama mabengana ka mobali na ba. Yaya na yo pa sala yango. C'est-à-dire makambo ngo saleza ya sikate ezaka na famille na bino so yebisa ngai soko se retrouver le liba le kufi lobi liba le kufi olobaga mibali bazama bino il y a un esprit na kati ya famille na bino. Voilà pourquoi le Jérémie Alola, le prophète majeur de la grande communauté la Seka, le fils de l'évêque Pascal azobenga bino yaka adresse eza moko place à kobunga te yo muto kozo occasion kolanda communication oyo soko komi na victoire ozo mata vers Bandal Sayo avant comme Éthiopie otunika ka banque finka omona pano aseka outi Bandal ozo ya victoire oleke Éthiopie oleke hôtel Bianca directement omoni aseka pona ngai nazo souhaiter bino boye malamu Zambé à papa azo rendez-vous akobikisa bino dimanche wana et pour vivre comment le Seigneur parle sans tâtonnement, sans quelque chose, et tu seras béni. Que Dieu de mon Père vous bénisse. Ambo tozolo bela ezo kipe kakaba bandimité. Tozolo bela makambu na basali na Nzambe bazana kati. Na basali na Nzambe bazana kati. Toko kena Genèse lorsque Noé amelima sangalam. Mwana na ya misato. Troisième fils de Noé. Et Noé se leva pour maudire Cham et Canaan, pardon. Noé zola ki na Canaan mabe. Mais Canaan da mona qui était. Canaan zaba koko na ye. Tu peux être pasteur, bishop, prophète. Tu parles la langue, tu prêches en français. On interprète en anglais. Mais au bima la famille où il y a la malédiction. Tu vas faire l'œuvre de Dieu, mais sous la malédiction. Dans ce monde, l'église, sous César, kola, les eaux, kola, moi je n'ai pas besoin de quantité, moi j'ai besoin de qualité. Non, non. L'œuvre de Dieu, nous avons besoin que non. Je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards. Il faut ton matin. Pasteur, tu es lié. Ne croyez pas que vous avez élu le Tishbit. Tu sers Dieu, mais au cours de la singa famille, au bima la famille yakinduki. Famille problématique. Même dans l'œuvre de Dieu, tu vivras toujours des problèmes sur des problèmes. Je t'invite aussi. Yaka, tu es docteur, tu es prophète, diacre, diaconesse, évangéliste, protocole, chantre. Cet appel te concerne, ma sœur. Ne reste là, ne reste pas pour servir Nzambé, mais sous la malédiction, il y a barrière par. Voilà pourquoi nous avons besoin. Boya Bokozala décide. Quelles conditions? Non, non, chez nous, il n'y a pas de conditions. Chez nous, à la CECA, il n'y a pas de conditions.
Chez nous ici, à la Seka Victoire, il n'y a pas de conditions. Je suis ici chaque jour et je reçois. Na aussi sa service à délivrance na batu na bango. Na bando préparé kirta poko sans condition. Il y a pas protocole au code ça. Il y a pas négociation. Tozana posa ya oya na maite. Même diable le mela na mai. Maman na bino pe za kindoki on a mela na mai. Ça pas ko la mafuta. Au huile d'olive ils ont massacré. Mais bazote ka moi pas pakistanais et pas libanais. Na ba boutique maman Anto azote ka huile d'olive ana azana kindoki. Yaka biso toza na condition te tozo benga yo yaka tozo sambi nazalaka na ngolu moko nzambe ya papa na nga asala ngai na parcourir na aseka na tamboli mwa mingi na likambo etali mabota nzambe akosaka nga te yaka lelo oyo bana na nga bazali banda bazotya couleur na église nayebisi ye lobi kende osambelelo moto wana na hôpital aza na problème akobota nzambe apesi nga adresse ya hôpital kende na hôpital intel mama moko aza na problème abota mwana mobali bato na tindi bazoya kopesa nga information papa aboti mwana mobali. C'est que nous avons un Dieu de précision, un Dieu qui parle condition ezate yaka maboko pamba oyo kanini nzamba kolobela yo losambo ezalaka na losambo dans losambo toza na mama na losambo ya osali yango molimo musantu te nzoto no moko comprendre kosambe eza na condition te. Merci beaucoup papa na ngai yambo toka bwana message ezaka kaka moko appel na zo sala yaka dimanche de 15h à 19h tu ne seras pas déçu et tu dois vivre la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et puis c'est le prophète ndazo sala yo appel Nazajari yaba prophète oyo yebite, mais fais-moi une miette de confiance. Quand tu seras ici, tu ne seras pas déçu. Voilà un peu le message nangai na koki kopesa yo yaka okozala décité pour musala moko ezo sala na vie na yo. Webi sambazo ebisa Lazare na tomba Lazare sort. Lazare azobi ma Bible ezoloba le mort ressuscita lié. Mais il a fallu délier les ayebisi ba disciples, délier les, laissez-les aller. Zambenda zobenga yo. Mais Nzamba pesinga mission yana fongola yo. Mabote kangami. Musale kangami. Ba classe baby abana. Commerce komi ko patiner yaka na fongola yo. Nazo benga yo kokembisa motema te. Soko yo kingai place nyo soko zana. Benga ta ko benga. Nde numéro na ngana zo pesa yo. Plus 243 89 013 48 848. C'est-à-dire, soko benginga yeza na butu yeza na moi, téléphone est ouvert na koyamba yo. Ezali plus 243 89 013 48 88. Nzambe ya papa na ngai apambola libota na Nzambe oyo bakozo okazo ya kolanda biso ne fiske message on appelle si tango zokota na ndako na yo makambo bien pe zobanda tika lipamboli ya grande communauté aseka ezala partage na bino Nzamba pambola pe chaîne na biso bo s'abonner makasi bokozala sauver na nzela chaîne. Amen.